Otolo ba makambu ya mikanda. Didier Lacoste sali Sony na orchestre bato belé ba sekibino bato belé ba oselebno ba émission Didier Lacoste tondicité ba kiteza vide akoko ke na ba mission na pototé. Alors ngala lingi tangolo ba démarche ba voyage bo seki na ambassade. Est-ce que ozana ba mikanda ngo ezaika yo moko be orchestre mobimba Didier Lacoste même bino pour ça ba démarche? Non, en fait, c'est pour côté qui pas ambassade d'orchestre. Mais Martin, moi je te dis la vérité, non la vérité, n'a dit que mission est à la maka. Bah tout bazomo na ko kulia ngatena yana lo ba vérité parce que na lo ba lukuta parce que lobby mo kile ko rattraper ngana lobby bien na ko kolongwa. Est-ce que Didier Lacoste même bino pena na ambassade pour faire no ba démarche pour kende pe poto. Ça là qui au nombre de 12 personnes. 2 personnes ba kotaki na délégation bazaki déjà na prise, bango ba mizola qui déjà avant. Des visions eza conneries eza maboki ba vantira papa mutaki azate. Okofana. Ota musicien mo raquette. Musicien qui azate. Bango ba mizola qui déjà avant. Bazawa. Bazana prise na poto. Na poto. Clavieriste na biso na mutambunda na biso. Tellement ngana chef ne na zelaki délégation ya sima. Ngana matana délégation j'ai des dossiers. Biso to na groupe orchestre mutaki te batu baya tout baza ba nyokoma. Ba balungu na bango. De luga bango ya mama isori balungu ba tout balungu na bango. Et visa bazwa ki pa fali bakete. Nani yake tout asiku nani yake mise na yaki na kini yake. Samba na poto. Ngana fana ma délégation. Mais ti siko bazo benga biso te za pe faute na iti. Donc concert o c'est leki to kangi maboko ti. O ezali demande ya recommandation ya cabinet ya minabi te ko tanga. Ya ministre. O ezali non tout les ambassades solo yango nazola ksaote. Nazola ksayo. Oyo ezali mikanda nezali oyo ezali mikanda ya demande ya visa Schengen omoni oyo yokati nazola kisa moko ti oyo ezali omoni nde tokendaki na ambassade nde tokendaki tosali demande ya ba visa oyo siko ezali secrétariat mukolo soki babengi bino papier oyo ne okende ko lakisa po ye na oleki na secrétariat ba pesi yo passeport na yo alo vérifier soki eza na visa donc ti siko tozala mikanda oyo fo batindela biso mail après toke to meti siko yo mail les oyati yebisa ngai mail noir ekoti nani azala kati ekoti pas Didier te mais na yebiso bitumba banzoko biso ne matiti to ka passer martin ko sekate makambo oyo eza ko sekate po bana poto bazela pena ndeba ouais otambola la ba papier boye non nazoka je sais ba papier batu bakoloba Didier la concert déjà Bektama déjà les 12 ans non peu importe nazoloba na yo ngana zala cost na ouais na faut batu bazali na souci ba artiste moni bato bazo sala ba artiste boye entre biso to za ba te Martin nazo sayo eza po obimango na nengo zolongo ki na ngote nazo la kisa onde makambo eza sérieux na miso bato ba mona ke président nga Didier Lacoste abundaki et puis nenge ye mora lobby derrière makambo o eza pela ba makambo susu mais na sepeli kaka ndenge aza mwana mobali abundi mais aokanga maboko te biso mais bolongoli netozo kake oh non bien sûr ozolo baboué awa na TV tozo kake non o bolongwe l'orchestre bino nyonso après concert il y a Didier Lacoste abetaki na théâtre de gymnase bolongwe bino nyonso na orchestre na ebité est-ce que ça solo pena bolongwe bino nyonso na orchestre non président nga azalaka plus ba camarade na ye bazalaka mingi na président Fali Didier Lacoste azana camarade na ye moko plus soto zana ye plus basolaka na ye eza ve na biso Edi Badiata basola na Didier Lacoste bien bazana biso ondima kuti allez-y vérifier bato bayebi nga na yebi ve Edi Badiata te nazana relation na ye te mais na mona ra eton bazala plus na président nga donc c'est ça qui fait que peut-être entre bango nde basola ki ne na mona ki peut-être ndenge basolaka nde comment qui basa la relation parce que na monara non en fait magam non ngana sola na yo merci au Didier Lacoste a sengi Fali Poupa Didier Lacoste bazana na relation bien na Fali Poupa na Edi Badiata donc tolo baké bachaki moi poids pour la démarche na bino ya ba visa mais ko kozala on a droit de travailler to kanga maboko ngeni surtout kanga maboko donc ça que boulot la biso ya ngwana natinga chanter Ernest na ya budi ne ya bofuba ko yemba kaka mon neveu nga panzaka chwaka donc ela ko sala kanga makanisi poto mesala na bolingo séparation yanga na yo mafweni ngana kokate ezate pole kikitoko poto mesana na bolingo via motezala kapasi na libandela abandela lokolo ziba décision na kanga yo pena singate
nakomeka kobosana jobufosa nakobosana nameli masanga na bosana natumali makanisi nanga Lende tozoloko de papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Gims, Dadju, Gazo, Fally Ipupa, Soul King, Youssoufa, Steph London, Didi Stone. Leur point commun, ils seront tous sur scène lors du concert caritatif événement Solidarité Congo qui se tiendra à Paris le 7 avril à l'Accor Arena. Je voudrais un petit mot pour le Congo, pour mon pays. C'est inhumain justement ce qui se passe là-bas. Solidarité Congo est née d'une volonté commune à tous, celle de venir en aide aux enfants victimes du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Un groupe d'acteurs de l'industrie musicale et plusieurs artistes de renom ont uni leurs forces pour porter un message de paix et de solidarité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Ces derniers jours, notre engagement a suscité de vives réactions. Mais face à cette urgence, attendre n'est pas une option. Pour ces innocents qui subissent une crise humanitaire depuis déjà trop longtemps, il nous faut agir vite. Si cette mobilisation a soulevé un bon nombre d'interrogations, elle a aussi permis d'ouvrir un dialogue plus que jamais essentiel. Parce que la solidarité dépasse les frontières, les origines et les religions. Parce que les douleurs ne doivent pas s'opposer. Parce que chaque enfant mérite d'être protégé. Le 7 avril, faisons entendre nos voix. Ensemble, plus fort que jamais. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka esa na poto ne yebite yaka tokisina metro chateau ngutia da kayau awa uzomona kimbondo oh la Paris jela na oyeba asaka mon lazabo asaka so mina bila metro sapaka tabu korogo ya takuta kutamsanga bisa batani ngaba ba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama banduta ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalingi azala na tolo munene alingi azala na nsima munene ba hanche munene mipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche Voilà où est venu ça awa non yo somona te oh la eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimasio olingi soko mona ekoki kosuki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apodi koteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon
eza eloko moko ezosalama naturellement ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Boya tenango Nicole Malonga akosa bino te ye moto banda makambango kala awa toza boya tenango Nicole Malonga. Le number 1 du fret aérien, fret maritime, Global PM Express pour l'expédition de... Papa, Nini. Na balobele lo banda kunati. O moni tango lekaki kuna na o moni tango katisi. O moni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. O tina na mboka ko. Yango so moye ezali o pesanga comme ça na ti lo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga so ke na agence pour na tika biloko na nga pour na confiance agence. Papa so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wona to bunga nit. Ero nyoso la saye ko koma. Tokutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka ah non nyoso ya omonanga boyete ngana sana mutu na tindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salani papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée papa awa ezandeni awa ezali toujours tinda bakoli ya avion o esalaka des jours toujours pena fret maritime ba fret ya avion ya to benga fret aérienne esalaka des jours to tinda na 3 pays d'Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina ngola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye. Bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wapi? Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Tam Tam Voyage, Tokos. Kwanzangana kamula 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 Tame voyage kamula. Yo l'équipe, ici Lévis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Là. Alors aujourd'hui, on va voyager avec Tam Tam Voyage. Donc, on se retrouve à l'arrivée. Je vais passer devant, ceci dit, parce que je suis plus à l'aise. Donc voilà. Voyage privé. Toujours Tam Tam, l'ambassadrice. Voilà. Les vacances. Voilà. Voyage privé. Voyage privé. Tam Tam Voyage toujours. La trouver belle. On voyage avec Tam Tam. Ratakate de Bruxelles à France, Tam Tam Voyage, ne makambo. Yamé ratakate, plus confort avec le wifi, ça veut dire Madé Sabana, au petit Bruxelles. J'ai bien arrivé en France sans problème. Je regardais, j'étais tout seul derrière. Vraiment, ça m'a beaucoup na Tam Tam Voyage. Famille, c'est le tabac de London. Alors là, on est dans le Tam Tam. Tam Tam Voyage, je rentre chez nous. On est venu avec. Franchement, sécurisé, rien à dire. N'hésitez pas. Prenez vos Tam Tam. Le chauffeur, il est à l'heure. Il est à l'écoute. Prenez. Prenez, n'hésitez pas.
Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobolanda Bissona, Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse, il y a fusé ensemble, Nabartis émission, il y a Didier Lacoste. Didier Lacoste a outé Kobeta concert le 12 avril dans le théâtre de gymnase. Maribel, Mokili Mobimbe Moni, Oyo et les Kaki, Ndenge concert, et les Kaki na niveau, il y a Paris. Alors, Bartis émission Didier Lacoste, Oyo Batikalagi na Kinshasa, Bate Bele Bazolo Baké. Balongoli Didier Lacoste, Babengani Didier Lacoste, Balongo Didier Lacoste na kati orchestre. Toyoki, Lelo Toyambi, Berva, Oazali chef d'orchestre, Azali drummer, il y a Didier Lacoste, Baseke bien, Babonioma, Boyoka Yoka Ngoye Mutabete Ngo. Tous appels artistes émissien, il y a Didier Lacoste, Toromekempe, Kosolo là. Pourquoi Batikali na Kinshasa, concert ezaki le 12, Didier Lacoste a Betty Naba musicien. Il y a un niveau à Paris, donc les autres sont là pour te yoki qui est, bah mission tout il y a Lacoste, Balongo et la bango. Après concert, il y a Didier Lacoste. Est-ce que c'est vrai? Tous des gens à bango bako éclairci biso par rapport il y a Ndenge concert et Betami, mais bango ba juste temps qu'on préparer, baké na pototé. Merci vraiment na fondation Willy Mouchen. Il y a Willy Mouchen, code mondial aux hôtels Abisso, Motomoro bien, na Pesio, Bambote, Placi, Ozali, tous ensemble, na Berva, chef d'orchestre, drummer, il y a Didier Lacoste, Bakenagi Potote, Babetagi na théâtre de gymnaste, Batigagi na Kinshasa. Est-ce que orchestre Mobimba Balongwe, Tobazaka n'a pas Didier Lacoste? Bonjour Ber. Ouais, bonjour, grand prêtre Martin Engi. Bonjour, donc. Bonne santé? Non, santé, ça va, ça va vraiment. Malgré ma tension, mais ça va. Si. Mais nous, s'est présenté là-bas? Non, Robert Vatempo, chef d'orchestre, il y a Didier Lacoste. Donc, Moutouma Lobarane Binate. Mais Moutou habite à Seke bien, Moutou habite à Kingongolo, Moutou habite à Chagrin, Moutou habite à Nzembutu, Boyoka Yakitoku. Il y a Didier Lacoste. Donc, drummer, il y a Didier Lacoste. Chef d'orchestre, Didier Lacoste. Ok. Merci, donc, artiste et musicien. Donc, musicien Didier Lacoste. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Bon, santé Kitoko, dans Ngolo Nzambe, tout ça toujours. Parfait d'été, parfait d'été, garçon de disques. Donc, on a pu ça va devoir ça ralentir pour baimba basili sati. Donc, on a mon konzi va chanter, on a yembi na disque. Mon konzi va chanter. On a yembi na disque, on a biso na disque Didier Lacoste. Ouais, on a biso nani ambiscade sur l'année ambiscade, donc on a biso des gars ça ralentir parfait d'été yo. Salam molo oyanga imise kumisinga nzoto ngambo miselalaka te emonisela pembele montemeluli etini monoko eloba ke nalingi yo Aristote mulenda tato embongo na matadi pafedete yo voix au ebeti na théâtre de gymnase. Bon, na regretté ma belle n'enge voix comme kuna tseme comme na parité et soka la Kinshasa dans na leli ma belle mais et silité marmone cité pour na la nepe mokonzi ababi et silité asa mona mobali biso pe taba mibali ezateke soki okwei olembisa te na bike okotele malisusu okobandela su ba effort pour au maintenir. Voilà. Donc, merci. Donc, tous continuer. Na ba musicien, il y a Didier Lacoste. Après théâtre de gymnase, Maribel, le 12 avril, après concert, ba mission batika ki na Kinshasa, ndeto yambi bango le loto tout na bango. Est-ce que ba longo orchestre ou bien bazaka en orchestre pour ba démarche ba no sala mais ba kenaki pototé ba bete concerté. Alors Berva na lingi pena loba donc o ba loba mo ba la raté o loba on pena na ndenga ki bombali na ndenga show pour ba te belé o ba zotia la biso. Berva concert et betami. Besoin qui tient qu'on préparer combien de temps il y a répétition. Non, Didier Lacoste, na Kinshasa. Si, Nathan, au Moninga Naza parmi les anciens, Naza parmi les anciens et orchestre, village, dans Naza parmi les anciens orchestres. Didier Nathan, on prépare ma Nabiso bien, de préparer ma Nabiso bien, tout ça, les démarches, n'y a pas Kitoko. Mais sauf que non, Ndenge Balubarabiso, tout ça, la Biso, non, direct, comment je peux dire, Biso, tout ça, la Biso, le rôle là-bas, Matiti, quoi, Soban Zokoba, Obunda, Matiti Ndeo Garapasi, moi, Menoir, Mori Koti, normalement, solo, mon mais jusque-là, biso de salaire mikanda na biso kitoko président na biso ngala za pire petit pina na tambola moi magambo na président to salaire magambo kitoko donc jusque là tozo ka moi tisiko kutundeni bazo répondre biso te tisiko normalement to ebike ambassade répéta et pesa rabatu répondra rabatu dans 2 semaines mais tozo ka moi tisiko
toujours se retrouver quand kin bazo répondre à biso donc c'est un peu ça et puis démarche salama liboso baninga na biso mibale bazo ki déjà moi mikana la bango pona reprécéder bango basala ki mais démarche ya biso batuto tikala ki lokola ke ngam na matana groupe tisiko na ba répondre biso ti donc groupe Mobimba bazana Kinshasa Didier Lacoste a beti concert yemoko na batu ba accompagner Olandi concert à Didier Lacoste ya président na bino na ebisio na landi concert concert les gars na Mobimba Kotaki omonaki bakiti makambu nyonso en fait nga nazaka na poto te nazaki pe na poto te mais na komona nazaka na bandeko na poto po omoni nga nazamona nchangu na poto wana na ebisi nchangu ndeleki bana poto nebele donc bana nchangu na ebisi bino soki neti biso bandeko na bino baberva tozaki na concert wana na poto balinga ba comprendre réalité po makambo ezalaka donc nga nazaki na poto te mais bandeko nango bazaki na ba poto bamona ba réalité ezalaki kuna toyoki ba réalité il paraît que bambule betaki là na évité pour nazaki na poto te betaki bato yaki non ce sont des raisons tozoyo kapo biso na préciser bien que tozalaka na poto te ba billet te kamaki te ou bien raison zo quand même si yo ba billet te kamaki bato baza plus informé que le kabiso bakota na internet batala balobi ke ba billet te kamaki mais to monique peut-être bato bayaki te balobi villeur nande mato se kotaki moi makambo belé donc tozaka na kata mbiscade mais moi na mbala kanga maboko te na moni président nga na remercier Alexis Kaya ko ko annuler date te po belé ba annuler ba date mais quand même na sepel ne fort o Alexis bato kaza mwana mobali akoy ko tenir akoy ko beta na 4 jours nga ko na bisaki na bi presse lenda presse abinanga te ber va fona prouver bato ke na ko beta mais o salami nzambaza nzamba yebi mais na yebisi bino poto wana to yango kaka to beta ngo kaka bato ba ko sepela na yebika bato babanga Didier Lacoste babanga ka beta na groupe pona kin ba yebi ndeto beta bango to za meilleur groupe beta ka danger na kin so ko tamboli excusez-moi Martin photo lo ba marambo po ebele ba lo bango neti kaka ya koseka ya bani biso za ba artiste muto bena za artiste fa na souci ba artiste ndeka na lobby banzoko so ba obunda matiti ndeyo ka pasi biso za ba matiti mais 8 ans bo répéter trop bantongo tipo quoi après bokena bino voyage na banenge mo c'est la bamenwa non eza ko kosela organisation ya producteur ezalaki vraiment bien pour comment que ye akoki ko se retrouver ye moko na niveau ya poto ata musicien moko ta voyager n'est pas que beta concert Martin Didier Lacoste na ebisu eza te po na ko flatter ou bien eza po na ko kotela omoni na vie ce que muto sa likambo bien faut ko lobeza bien malgré berrer ezalaka na vie pour mutu nyonso ezalaka na berrer mais na ko yate ou bien so na ngina longwa na ko linga te na longwa na ndenge mo ya mabe vomena loba ba raison eza valable Martin ngana za na mikanda ni na tambola kabu na tambola na mikanda na zela mukolo ba obenganga kebo ya bo na tambola na mikanda ndeza ba fichier bato bakota ba ambassade ba yebi ba fichier ezalaka pena ke non bokotaki na mbasi bokotaki na maison Schengen faut ba benga bino ba répondre c'est là que ba démarche Didier Lacoste mokonzi na ngebonga nande na vandi bona ibinde ba musicien nino asala démarche yemo moi j'ai des dossiers na ndenge na tangi na zape mona yo kantiti ba pesanga moi jeune boy moi mona mkebu na bande pe ko binisa batu moi poto wala faina zala bonga bo comprendre boyo ka ba niveau ba batterie bonga boyo ka nde bat benga ba bina alors donc Berva avant tozwa na lingi juste au solo ba makambu ya malembe to ke mo malembe au solo ba makambu ya mikanda Didier Lacoste sali soni na orchestre bato belé ba sekibino bato belé ba osela bino ba émission Didier Lacoste tondicité ba kiti za vide akoko ke na ba mission na poto te alors ngala lingi tangolo ba démarche ya ba voyage bo seki na ambassade est-ce que ozana ba mikanda ngo ezaika yo moko bi orchestre Mobimba Didier Lacoste même bino pour ça ba démarche non en fait c'est beaucoup qui pas ambassade d'orchestre mais Martin moi je te dis la vérité non la vérité na bi que mission est la maka ba tutu bazomona na ko kulia ngatena yana lo ba vérité parce que na lo ba lukuta parce que lobby mokile ko rattraper ngana lobby bien na ko kolongwa est-ce que Didier Lacoste même bino pena na ambassade pour asseler no ba démarche bo kende pe poto ça là qui au nombre de 12 personnes 2 personnes ba kotaki na délégation bazaki déjà na prise bango ba mizola qui déjà avant bazana prise na poto clavieriste na biso na mutambunda na biso tellement ngana na chef nena zelaki délégation ya sima ngana matana délégation j'ai des dossiers nazana ba récit oyo bat bakota ba ambassade nena to biso so na laxi yango bakomona pena ke non ba musicien bazo zela ba benga bango kuna to kende ko za ba passeport na biso ndenge za na ba visa ezate ke na yeko kosa
tu vois. Donc la Costa c'est là qui démarche naé. On a ba musicien. On a ba musicien, j'ai des listes dans ça. Solo et aux chef d'orchestre. Lobby na za la mikanda na ko la kisa. Oh Didier Lacoste président na ngana pesi mbote place za na Paris. Na ebisio na za na simana on a soutenir yo. Na bi ko za mwana mobali. Donc tu vois, té na fona ibisaka e faza la yo yebiye ko da ranemi l'esprit. Donc na za pena na mikanda Martin ngeza ko teke ya ko sa so lingi na ko l'action mikanda po balobi na bango ezali na ngombata Didier Lacoste bobengani Didier Lacoste na orchestre po atiki bino yo lobaka na yo ozwane sima lobaka omoni oyo eza mikanda eza pena mikanda ya orchestre oyo président nga Didier Lacoste atikelaki nga donc mikanda même orchestre mbana poto ngande fana ma délégation mais ti siko bazobenga biso te eza pe faute na eti donc concert oyo c'est leki tokangi maboko te oyo ezali demande ya recommandation ya cabinet ya minabité okotanga ya ministre oyo ezali tuna ambassade solo yango nazolakisa yo te nazolakisa yo oyo ezali mikanda bine ezali oyo ezali mikanda ya demande ya visa Schengen omoni oyo yokati nazolakisa yo moko ti oyo ezali omoni nde tokendaki na ambassade nde tokendaki tosali demande ya ba visa oyo siko ezali secrétariat mokolo soki babengi bino papier oyo ne okende kolakisa po ye oleki na secrétariat bapesi yo passeport na yo alo vérifier soki eza na visa donc ti siko tozala mikanda oyo fo batindela biso mail après toke to meti sikoyo mail ezoya te yebisa ngai mail noir ekoti nani aza na kati ya te mais na yebiso bitumba banzoko biso nde matiti toyokaka pasi martin koseka te makambo oyo eza koseka te po bana poto bazelaki pena nde ozotambola na bapapier boye non nazokamwa bapapier bato bakoloba Didier Lacoste concert déjà betama déjà les 12 non peu importe nazoloba na yo nga naza Lacoste fo bato bazali na souci ya baartiste moni bato bazosala baartiste boye entre biso toza ba te Martin nazoyebisa yo oyo eza mpo omemango na ndenge ozolinga okeye nango te nazolakisa yo nde makambo eza sérieux na miso ya bato mpo bamonake président nanga Didier Lacoste abundaki et puis ndenge ye moko alobi derrière makambo oyo eza pela bamaka mosusu mais nasepeli kaka ndenge aza mwana mobali abundi mais aokanga maboko te biso mais bolongoli ne tozoyoka ke oh non bien sûr ozoloba boye awa na TV tozoyoka ke non o bolongwe na orchestre bino nyonso après concert ya Didier Lacoste abetaki na théâtre de gymnase bolongwe bino nyonso na orchestre na ebite est-ce que ça solo pena bolongwe bino nyonso na orchestre non tokolonga biso nyonso l'orchestre te sauf que mitema batu na ebite donc mutu la mutazala mutema na ye menga berva tempo tellement naza artiste na yebi makambo nazoluka lobi na vie na yebi ke ya leo et le bas na ko batu ba ima peu importe eza vie eza vie oyo ekolela ete na vie aoyeba pasi te mais biso lokwa tozwi pasi naza artiste na lobi no bien na koyo kolongwa mais so démarche eza ya kolongwa na kolongwa mpona poto te na kolongwa te mpo nazangi bon na kolongwa na makambo mosusu peut-être mais eza po te nazangi poto ou bien mpo na keboye te mpo nga nayebi ya kobeta drum nabeta seke bien nabinisa batu nabetaki ngongolo nabeta mama nzoto donc rien à dire donc eza démarche na kolongwela ya poto te na lobi nde vérité président na nga asalaki démarche na lakisi mais ça n'a pas tenu peut-être par rapport na ebisio pe gati siko tozoka moitié babengi biso pe kate voilà tozongela yo berva merci donc na bato nyonso batali biso bomoni ba ndenge alaxi ba mikanda ba dossier na e o azotambola na yango na biso te ba dossier pe na orchestre ba dossier chef d'orchestre batikela ki donc na boule ke donc ba répondre ngana me mandenge za comme délégation donc soika ebimaki balamo yo lingo ba ko pe ko benga pe siko ba lobi bon mel na bino ebimi siko bokende bambongo pe bozana ngo nyonso batikeli moni Martin excusez-nga na luso na lobi mabe moni Martin biso osala vraiment makambo to sala vraiment mambo ya visa mama makota mama ambassade malgré zala moi ba makambo ba vina biso na biso bien za bitumba banzoko biso nde toza ba matiti to sala moi démarche yo na biso yo ke démarche ezalaki soki ozo sala démarche batiaka makambo nyonso batiaka réservation ya billet batiaka makambo nyonso eza pona flatter mutu te me bat ba yebi makambo na zolo bezala bon en fait donc ezaki pena vrai voilà donc après concert otali batu belé baseki Didier Lacoste balobi moto asukisi
bampiaka eza Didier Lacoste na ebité message no kopesa po bino bokene na bino potote bon jutin ko répéter ce qui combien de mois 6 mois répétition ce qui a 5 mois tongo pokwa nyoko makanzoto pasi mais Didier Lacoste ake poto tiki bino abeti concert ye moko et puis concert en open totali batu bakota kité batu belé ba komo finga Didier Lacoste to occupé ke bino ba musicien bo bengani Didier Lacoste na orchestre ne bolongwe message no kopesa bon nga message na woloba moni nga na artiste un chanteur parce que comme eli mo continent ngai donc net ngai pe déjà mo continent nan Didier Lacoste ouais Didier Lacoste envoie mon continent ngai mon tapé singa chance na mbiscade na panzinte ke bat ba yoka donc vraiment passionné comme eli et comme eli nga pe directement parce que un jour pe ngai pe na za simane mais na ko gipe ko au souris chance pe ko souris pe lo pe na ko cadrer pe batu et lo ko na pe ko komelanga esala nga pe passe ninge sali donc ve azali pe na souci pe na ko mema ba artiste o yaye parce que to si te ko travailler mo lo bi to travailler ce ko makambo biso to travailler na ve biso ne to sala ngona vie bango o bazu ya poto wana ba yebi makambo biso to sala na vie te on comprend biso ne to za ba to fait to compagnie vie na makambo biso to sala kana ye ya yebi ne to kinaka nango mais esali ke ambiska de ye na kati ne ve abi bon po asala kaka kino a même kaka bangando basaki kuna na niveau à Paris ba comprendre que non date wana ko lekate abeta kaka ba billet kamité le côté ba koti concerté mais tembe yango ezaki na nani pona Didier Lacoste akoka ko pousse pe concert en hoté tango Monique batu baza muke na salle ne suba bazaki 5 misusu 10 misusu 12 misusu 15 tango ya monaki batu ba na salle bongo akoka pe ko pousse concert tembe yango ezaki na nani fa betara concert na poto bon ils ont vraiment tembete il y a des artistes ne mo ko bagi abi akobeta pe na kata sala ta mutu moko akobeta na parce que ils ont déjà makamuda qui promis déjà faut beta maki date pesa maki déjà siko batu ba ye déjà siko batu balo bakino olo bakino to kobeta ma e misike beta mate po batu baza muke ezala raté ezala raté donc on mati déjà na kati déjà tatami netinga na jidoa on mati na kati tatami que ça soit adversaire nos andenge nini so on mati déjà wana faut bunda kaka déjà faut bunda déjà donc derrière ça mataida na tatami na tamu tazaki moko fa bunda ataza na soni il faut prouver oya zali la Didier Lacoste ayembaki bat babi mille esprit ayemba déjà asala déjà trop abeta ba blogo sala ba succès na ba kisasa vous comprenez y conclut na ba mikili donc il faut beta quand on landi ndula Didier Lacoste bino ba musicien botika na Kinshasa au monique batu ba kota ete na salle et Didier Lacoste azoyemba bino sala bino ndenge nini bon batu ba na bon concert bon ngai sala nga bien parce que ve sala go bien batu ba quantité bien par rapport à quoi non ba bien par rapport à parce que ve to ko ba sa première fois à sali production na niveau ya poto na niveau ya poto banda abeti ba disque beti batu ba yebi mais c'est la première fois à prester na niveau à poto malgré groupe ne kenaki te pona mbambiscade mais esali bien nenga abeti na ba ya te déjà esali déjà bien et côté déjà na kati par merci non ve abeta na mikili alors bato ebele bazo critiquer ba osali be mission ko sekae ba lobi Didier Lacoste kuta boya rafere andi ma rafere te mais tala lelo mutobo ya rafere ta concert abeti pour na bino artiste Michel Didier Lacoste bolobi ni po ba seli Didier Lacoste be mission belé après concert bino bona Kinshasa mais wana eza nango polémique na bango bana wenge bango bakula nango bango bakula nango ezala nango bokolo bana bino bon eza nango makambo ya nango bokolo bana bino eza nango guerre na bango ne bazala nango bango bana wenge bazala nango mais wana za frère na ba utane orchestre moko bongisi za frère na mais oui à sa collègue na ba betene orchestre moko ba uta place moko lelo soki Didier Lacoste moi fight mo ezali pa na epe ego sale moi donc on sait que bon mututu na vie c'est qui Didier Lacoste après concert yo pe ça arrive déjà eloko mo na vie là yo par rapport ya makambo vininga ezalaka ozongi mwa sima bato pe bakosika yo mais sima lobi pe okoki pe kosala pe ya makambo pe ya minene pe bato bakamwe donc ezalaka nango donc disons ndenge azwi déjà shit oyo par rapport ya makambo ndenge eleki akoki pe kobandela lisusu po asala lisusu ya bien mieux koleka lisusu par rapport ndenge azwi shit wana banani balongwe na orchestre après concert à Didier Lacoste na théâtre de gymnase Maribel ba musicien nini o bozana bango balongwe na bango orchestre banani bon nga vraiment nazwi na message wana te ke musicien mo kalongwe parce que to yebi te mutema mutu place ça mais nga na zino message wana te ke musicien mo kalobi no que chef yi wana ti chef yana to zana to sa mission na chef
ngai pe yo naza chanteur ténoriste et orchestre mais na yo ki non te muto lobi non ki nga na longwe na nga ponga ki na ki potote albasa ki ozano artiste te bio beta no musique on ka poke ba obi alongwe na ba on ba ke na ba potote ba nyo kami na ba répétition ba 5 mois nzoto makasi kobi na ba physique mais ba sele on ta démarche est-ce que musique on to sala kaka izaka poke ne kaka poto kaka musique est-ce que musique to sala ki kaka poto ke ne poto non o ke ne poto bien si poza musala na biso to ke na to sala ngo OK poto po e ba ça implique na kati ya musala to sala mais ezate kaka isuki sika pona poto te ezake artiste il faut oyer ba ndenge nini ya ko produire eloko na yo na ba disque na ba concert partout ndenge esalaka ezate ka poto donc poto pe sukiti to ka te poto touro yo mais okuna pe tokei donc esalaka nango mais pona ko longwa na kino te misemo ebisinga gino o ke ngana longwe ba benga te on eza ba rimer ko ba bengani bobino to ko moka bino bo bengani Didier Lacoste l'orchestre yebi kine zamboka polémique ya mboka ba rimer donc muna mutako vana lamki na tongo ayemba mo na internet alobi walinga loba ayemba la moko asali olinga sala mais eza nango ba rimer ngana yebi kine orchestre eza nango grand complet toza biso kitoko donc on est dans les bons toza na chef d'orchestre yo to c'est l'émission na yo donc ndenge mo pe baninga na biso place bazali bazana bango très calme o yamba moko na moko par ci par là au bazali ezali bango o solana moko na moko oyoka ba contenu na bango. Voilà, merci Berva tolandaki Didier Lacoste avant concert avant le 12 avril avant na théâtre de gymnase avant concert azo kumisa fali donc kumisa te mais azo senga fali ba merci Didier Lacoste pour batutu ba komiga fali merci fali to mo pe Didier Lacoste asengi merci fali merci yango ya sengeli fali après bino pe bokena bino pe potote ba musicien bozaka na Kinshasa merci asengeli fali ezaki pona nini fali a contribué nini et pas Lacoste pour Lacoste asengaye merci na TV pour bino to mona rati lelo bozaka na Kinshasa orchestre momba bokepe potote na ebite soko yi ko éclairci bato ba otala biso non moni Martin moni na vie ceux qui naza chef d'orchestre et le bité que ngande fona yeba maramuti so boss donc boss aza na ba bonne relation na ye o ngana so nazali et tant que pire petit na ye tant que drummer na ye so na fandi na mona que boss aza na ba bonne relation na mutubu aza na bonne relation na mutubu donc place donc ngana monaka président nga azalaka plus ba camarade na ye bazalaka mingi na président Fali Didier Lacoste azana camarade na ye moko plus soto zana ye plus basolaka na ye eza ve na biso Edi Badiata basola na Didier Lacoste bien bazana biso ondima kuti allez-y vérifier bato bayebi nga na yebi ve Edi Badiata te nazana relation na ye te mais na monaka ye tong bazalaka plus na président nga donc c'est ça qui fait que peut-être entre bango nde basolaki ne na monaki peut-être ndenge basolaka nde ekomaki basala relation parce que na monaka non en fait makamna ngana sola na yo ngana sola na yo banga sote zo boyo relation nini oyo Didier Lacoste bazana yango Edi Badiata Fali pour bon baza ba congolais baza bandeko merci nini oyo Didier Lacoste senganyi na bandiko yebisa yo bozana Kinshasa na bandiko yebisa yo ngana za Didier Lacoste te que je respecte beaucoup pour na loba bongo pour la bato et puis il faut to loba vérité na yebi merci oyo Didier Lacoste asengela ki Fali te parce que baza excusez ngana na loba ba Fali parce que baza ba vieux baza ba nini wani za terme émission na yebi pardon ya sengela merci oyo asengela ki était ngana za artiste ngana mandeko zila na ya na Paris tu vois mais tant que moi embuscade ndé na tikela na Kinshasa mais na yebi que président nga zalaka bon terme na bureau plus il y a le président na biso Aigle bureau papa na vie na biso Edi Badiata ndé na monaka wana na yebi te mais na monaka azalaka pena à bon terme na vie na président na biso Fali mais makamususu wana ya ba merci ba nini nga na artiste fona zala na ba limite ya ba place na ko zala mais tout le bapi mamba solo. Bon, merci au Didier Lacoste à Sengi Fali Poupa. Didier Lacoste est en relation bien à Fali Poupa na Edi Badiata. Donc tout le baké, bachaki moi poids qu'on a ba démarche na bien ya visa. Mais ici c'est Paris, 44 boulevard Ney, référence porte de la Chapelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva et Lengi. Kolia kitoko, cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka, ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba.
poke ya mpoka, légumes verts, na moteke ya moto. Awa kutu masanga ya malili, erataka te. Adresse eza Semoko, 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena. Je suis chez Maman Wiva. Je mange, je viens plein d'arriver sur Paris. La qualité fait la différence. Venez découvrir la classe et la différence. Ça c'est la différence. Lengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles, ma frère Joe, place c'est Moko. Cuisine arabe, cuisine africaine, chez Mama Wiva. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bonheur là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bonheur là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Djonga Part, un cadre qui vous convient pour votre séjour en famille à Kinshasa. Au numéro 69 bis, avenue Lusambo, dans la commune de Kintambo, à proximité de la maison communale. Mais à votre disposition de studio, appartement, chambre, salon plus cuisine, double toilette, salle de bain, appartement, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilette, pour vous, au tarif le plus bas du marché. Alimentation électrique garantie avec groupe électrogène et panneaux solaires. Contact depuis l'Europe, plus 33 609 12 11 11 sur WhatsApp. À Kinshasa, Nick Mtsao, plus 243 895 140 330. Djonga Part, tout pour accueillir confortablement Banami Kilia Poto, Nakatia Kinshasa, la capitale. Djonga Part, cadre ya Bissomoko. esimbaki to bendenge non wala nga nayebi te mpo naza artiste nakokoma na niveau ya bongo te fo naloba vérité wala nayebi te mais soko moni leader na nga leki na TV apesi merci je ne ce n'est qu'encourager nga na koboya te na kolandaka o leader na nga lobaki peut-être ntango akoya na kine yo tuni yo lobi mpo na nini osengaki parce que nga nayebi te nga na badide Lacoste mutabengaki fali to edi badia ta mutabenga dide Lacoste to fali mutabenga dide Lacoste bongo po ani soki muninga neti nga nonde toza buyi toza na likamoko buyi yo lingo edenga ubenga lingo sala buyi so na zimwa mbiscade olingo edenga mabeza te po ne poti polémique botaka polémique mais misiki peke na polémique et tel be biso te wana eza makambo ya président na président fali ndenge basolaki biso toza matiti biso zo regretter kaka fallait to zane na poto wana biso to beta yango nde bana poto bamona na groupe a Didier Lacoste batu baya te balinga batikala bamona na lisolo po ndenge to préparer ndule wana ndenge to ngeto betela ngo en tout cas na esi bino bosi la Didier Lacoste ko sala rama mais tabo zaki ka na poto mais nombre to moni ya salle bat bakoti atabo voyager ko kese mobimba ka nombre wana nde ka bat maninga pe ka bakota wana ba billet boteka kite bat wa sombite bien sûr musique comme otambola la makambo wana menga na lobela yo etant qu'artiste artiste ayaka sali œuvre na ye ndenge tekama na miso batu baya te batu basala mibale basala misatu o bakoti na soirée nanga etant qu'artiste na kubeta concert c'est ce que j'ai aimé pas président nanga na pesi merci nenga tenir promesse na ye na ba oyo bayaki na ba ope bayaki te na ba oyo basalaki so ndeni te mais concert na ye abetaki yango na ba kwak
Nabanini, il a tenu ses paroles que Akubeta, il a joué. Merci président Nanga Oza Mobali. Naba Rimer, Nama Kamunioso Obeti pour les artistes. Na félicité pour aux artistes, na tenir yo soutien vraiment artiste na. Passeport nous a. Passeport na ngeza na tisiko za. Yango nazo ka mate bazo. Passeport la tisiko za la faire na maison Schengen. Nan ba benga te l'élection mikanda wa te papa. Na l'élection mikanda na lobi ba tu faut ba za la artiste. Yango na lobi. Ce qui met noir moko boze kota na simaya. Mais noir ezandeni bino mutubo. Oza collabo na Fali, Didier Lacoste, Di Badiata, Fali. Excusez-moi, oyambi Didier Lacoste to yami musicien ya Lacoste. Tu vois? Ngalaza président nga Didier Lacoste te pona banda kuluba mais so na lobi mais noir ensemble ba bi ke fallait soutenaka nenga senga ye merci wana et pesa quitter ah mais bandi ko yebisa yo pe ba golo bazo se kabino ba bi a tala Didier Lacoste moro bazarana tembe na faire mais asengi merci ba ke soutenir ye pona ba visa mais pesi pété botika na mino na Kinshasa et wana zala lango batu basikala banka batu na mokili basika bango pe basika bangoti to bosala basika ba golo te oh mais ça va maman pe basika mat tant ba kena poto zapela ba maman basika maman ni vi basika mo te baza ba maman basika mat te basekui mais batu pe basekwa ka tout la nini via la rabongo kilibiti yoki mbuve yo bien maman basika ba golo basika faire na vi basika ba tutu ezala ba fe ba kokola biso pe basika bango c'est mo pe basika 20 tonnes c'était na lobi na poka na koseka ngala kena ngala za artiste ngala za artiste c'est mo pe baseka bitumba pe bima na maison Schengen we bien ngote ezala ngo mais yango te sali lelo pe zongiti les retours ezala lango vie za bongo yango te sala ke okanga maboko to continuer bagarre baseka pe batu telle émission musique ndinga ah bon nga ça perte nga artiste ngala beta drum pour concert à la musique ndingu abina seke bien étant qu'artiste abina ngo abina maman nzoto musique ndingu azala pa la coste soka fingi ayebi ndenga mena bisio na bisio musique ndingu azala pa la coste asa musique ndingu azala pa la coste abandeko ya ba rep ayebi nga musique ndingu ata ofinga nga na TV nazala nga la artiste soka finga nga sanangage ke mais moi je parle de la vérité eza vinaye musique ndingu azala pa la coste abandeko ya na casino azoya azosala ba chena ba sapatu wana chance sourire Monique ya koza nina la Coste à soutenir moto ya linga soutenir eza vina yena après concert à la Coste a démarré la Coste musée na te wana nazana ta wana tenga na artiste yango te sala ke na bossa na robeta drum yango te mteke sala ke ambiskade bimate na beta ambiskade eze bima kala mingi te bozo yo ka générique mususu et bima nzamba kosunga yango te na j'ai pas le temps ya kotala ba kindingu fait son musala na ye asala ya fingaka moi biso to fingate biso zala ba regret fallait to laksa œuvre na biso na Maribel to comprendre te tisikoyo ba répondre biso te regret na biso za bongo po ba te bele balinga balana obi nga berva na mona nchangu na bandeli golo obi na simalanga combien de personnes ata bolo ba bongo balinga balana nga so ba monenga na poto na kansilo ABC penda tango yoki ke ngabna za bien moi suis d'abord non moni non moni ke ba te bele ba beta musique so ko beta musique pour la poto tinga za artiste ba mission pe ba kina mikili ba songa kongoti donc tout comme peut on kende to na biso to sala musique te pour la tika na poto za na kokende tant moment que sourire na kokende et ça nango problème te donc et ça nango makambo ya kambiskade pesa numéro de téléphone plus 243 na pesa numéro ya téléphone nanga na tie préfixe pour la batunion so ba o bazaka libanda plus 243 83 54 34 707 na bandeli pour la meilleure audition. Natie sous préfixe pour tout temps monien 200 plus 243 83 54 34 707. Wana numéro ya Berva chef d'orchestre Didier Lacoste drummer. Au petit numéro pour ba ozonga balongolanga. Voilà mesdames et messieurs, merci toujours continuer donc ndé na lobaki na yamba ba musicien il y a Didier Lacoste. Après concert il y a le 12 avril, théâtre des gymnases, Maribel, orchestre nyonso ba préparer qui pour baza na événement wana na concert wana ba kendaki potote baza na Kinshasa. Neto yokaki ke bango tout balongo na bango après concert à Didier Lacoste ba siliki pour ba ke potote. Neto yambi bango chef d'orchestre, to yambi pe artiste musicien, il y a Didier Lacoste. Alors moi message muke na batu nyonso ba otala yo pour balobi Sony ya Congo
eza na mitu na bino soni ya Congo mobimba eza na mutu na bino yo lobi ndenge nini ngana moni soni après concert balobi soni ya Congo mobimba eza na mitu na bino bokeno na poto te babi concert pepe cité te poto wana tokokena biso poto wana toya ya mona regete mungongo nga faut ba yoka pena mungongo bien sala ngosu chéri dinga yokonisinga ya silisinga nebi sengo elengi ya bolingo ya yolokola mosatu na paradis esembe koko pwenga motema susi meminga na lifelo pona kolelaka yo elongola basumuki susi elefulema wana paradis po kuna kolela pema o ezalaka te o comprendre donc naibisa yo donc naibite jour wana na maribel ngé ezala mabe makasi eleki déjà donc ya ezalo ko eza boulot na biso donc to kanga on prépare sous salle mususu après tête de gymnase Didier Lacoste c'est fois beta salle mususu bo préparer ouais kalaming te boss na ngai ba fiche kobima na salle mususu oui mais biso to kangi maboko o banda suko répéter sunde bo répéter mais toujours travailler non tout travailler tu as droit de travailler to kanga maboko ndengeni surtout kangi maboko donc ça que boulot na biso ya ngwana natinga chanter Ernest na yabu donc ne yabu fuba koyemba kaka monde vena nga panzaka chwaka donc ela kwesala kanga makanisi poto mesana na bolingo séparation yanga na yo mafweni ngana kokate ezate pole kikitoko poto mesana na bolingo via motezala kapasi na libandela abandela lokolo ziba décision na kanga yo pena singate nakomeka kobosana jobu fosana kobosana na melima sanga na bosana na tumali makanisi na nga donc naibisa donc naibisa yo esilité donc toya kaka bana poto toya kaka tosalaka musana biso donc ezaka mwa pasi mingi ne bozangaki biso mais bozala kaka bitelo telo médicament ya Lacoste ekosuwa na mutima mama nazoboma nazoyebisa voisiti nokita kotindanga nde nabengana popo epukta bolingo ezali kamba motema soma sabuni yonika seke kolongwa sheri ndenge nini na bosana brino dikamesana kolinganga ata ba distance ba kilometre motema eza na facilité ya komona ya kotale mama désolé vraiment mama silinga sirile kina peme silinga yo hata babengi ngai gruma jobi ngai na kosede amour s'envoler kanisa lisusu malabalo bakana chibasu naibisa yo merci donc merci vraiment donc ma voix est ratée tête de gymnase bokete boraté botira na Kinshasa mais courage ebele na ebike eza monde na musique eza boulot na bino en tout cas bo décourager te ba force nga attendre na banga qui na bien balongoli Didier Lacoste l'orchestre ba benga Didier Lacoste mais boza kaka l'orchestre bozela alors merci moi ton numéro de téléphone plus de 243 83 87 022 45 plus 243 83 87 022 45 donc numéro direct moko déjà parfait d'été donc vraiment moi moto belé na pesi na Londres na moni vena Didier Kalema na pesi ya Remi Kilola ba moto belé le inkosi donc yonde makambu le inkosi makambu lycée Kwata Maja ba moto belé place ozali donc bangando tout bozala ensemble ensemble donc makambo silité makambo za toujours toujours continuer za boulot na biso to salaka toujours makambo. Donc tout ça na musique toujours. Voilà, pesa message na bateau ba seki bino, moi muké poto. Bateau ba seki bon. Après concert à Didier Lacoste, bateau belé ba seki bino, boké poto te botikali, concert esimbité pesa moi message. Yengi la vie continue, ngana na message ngana za artiste nga fona continuer go bosser parce que na za artiste na ko kanga maboko te mais la vie continue le 12 seleki. Mais message za ke bana poto. Bokanga likambo mukolo Didier Lacoste ozana na groupe na ye na Paris wana. Pour comprendre qu'ils ont solo. Donc ils ont vraiment les solo pour Didier Lacoste avec tout son groupe Nenga Betaka Nebsibino ils ont les solo to kangi mabuko te meto ya poto wana
tokoya poto wana donc bambote na batu tout basoutenaka na poto wana nayebi ke bazela pe na bayoka ba tempo mais na pesi bambote tout na batu neso basoutenaka biso o balingaka plus Didier Lacoste lo batu lokola komona lokola ba Papa Mambo Masia donc Galaxy Mambo na moni lokola ba Cyril Kina ba chinois de Paris na moni ba venanga en Afrique du Sud ba Olivier Kande 24 ans 25 ans de métier na moni ba na pesi Mabita Bambote Belé na pesi président Alain Kosi 677 mon jalisi donc mesana ko benga arche de Noé na pesi bango bambote na pesi donc bana poto tout bandeko langa tout ya poto ya nchangu ya yolo ponga za mona naza natif ya de ya kote wana na koli na botami na yolo me na koli na nchangu donc na pesi bato tout bazilaki nesi bango kalate bozwa date tozala biso tout wana na Paris donc na pesi bana tout ya poto bazilaki personnellement ngai Berva Tempo donc eza makambu eza mbiscade donc ezalaka lango donc bozala calme Didier Lacoste akobeta na groupe na ye kalate na poto na biso tout ozala donc bambote belé donc les petits Moubak vena ngai donc bato belé la poto wana na moni donc ya kolobate vena nga Rémi Kilola donc bambote kaka donc voilà, merci Berva, merci vraiment. Donc parti émission il y a Didier Lacoste ba tigala ki na Kinshasa ba kenda ki potote donc ba kenda ki po ba beta concert te na velanga moko tatindela nga bilamba déjà la ba basket abeso ko komi velanga fada ngasiela abena nga lobi Berva zo de bilamba avant pour so komi chauffer déjà pour na ngena beta kenzo moko boui velanga fada ngasiela Salvador Maya Yoebi, merci. Merci na honorable Patika Fouti, mon PPA Tchango. Honorable Morobien, Moto Morobien, ye avant Akoma honorable Akoma député, Asungara déjà, Borfelin, na Borfelina Kendara Pesa Rabadon, Boende Zalara, Motomoro Malamu, honorable Patika Fouti, merci na Nyonso Ozosala, surtout pour na bana Tchangu, bana Kimbatseke, bana Masina, bakomi Nyonso Ozana district Tchangu, honorable Patika Fouti, Nzambe, Apambolayo, Abakiselo, Yakobakisa, et Bele. Merci, Elenge Congo TV, Martin Engi, double vitesse, ya fusée. Merci.